na sala prière te na le satan na ngebele na prière to kendo sila na makofi na bambeli ya yesika nga na obunda o sepela na bitumba na ngai na kata kabilamba nyonso na tikali nzoto polele nzoto na nga kimobale zo ningana mabele zo ningana maboko evimbi yaya na okwisa batu bako ti 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 o sepela na ngo tuna yango o commando. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Tokutani lisusu lokola momesano oya bino botikala na ye yo pona likambo etali vérité na sena mo itope na mokili mobimba tata na biso ya likolo apambola bino yambo ete na kota na kati ya temi na ngai tope na sujet tope likambo ememinga awa na we entando ike tikana mema nanu ne exemple moke topetika nanu napesa libota na nzambe mbote bino nyonso bozolanda biso bisika bizwami bino yampanya pepe kale nandeko na ye papi texi bayembi boye na nzembo bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya ekolimwaka na mopepe ndoko mona bameli bangi to pe bameli shimboki soki bameli likaya ntango ete ya fuli milinga okomona milinga wana elimwe na miniti ya kotanga yango nde eza lokola bomo ya moto ndenge lelo na kati ya mboka na nga tomonaka munena nzoto ekoka kobatela pepe kalete ya mpanya tala mungongo ya kitoko ekena na sa mabele yaya kitoko nzoto ebatelaka te soki ezalaki kitoko nzoto ebatelaka yanga Janeti Bombola ningaka kota mabele te pamba te soko oke na kati ya famille ada Bombole bango bazwaki tala ebele ya mbongo bake kopesa papa chéri jibe mpia na lider amufu ben po ya yembela Janeti Bombole nzembo ngana kanisaki nzembo wana nde kobatela Janeti Bombole kasi ebatela yete lelo Janeti aza na sa mabele soko oke na kati ya famille ada Bombole nazalaka mieux placé pour na témoigner bango na kati kuna ya famille ada Bombole elongi ya mabe ezate bango nyonso bazaka ya kitoko elamba to pe succès ekokaki kobatela oyanga fumo pate na kulutu na ye papa Wemba bango nde basali succès na mboka oyo me nyonso bango basalaki lelo baza na sa mabele na ye na temi moko ya kitoko na zolobela lelo na kati ya temi na nga na kolobela lelo nazo parler sur escroquerie bescro oyo lelo baza na mboka na ngai Congo o baye ko escroquer peuple de Dieu o baye ko escroquer peuple congolais. Merci. Trouble moko akoti na minute on mboka on a kopapola ngo penza batu bien surtout na église nako bete batolo lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital boniko e komini nyango l'idée a pété baby sibino aussi quoi ça l'idée a kanda ya na so sala ba jeter lelo na so lobele escroquerie mungongo akitoko ebatela ya Marie Misamute lelo ya Maria sana sama bele papa le muloto maloba kitoko ebatela yete lelo asas na sama bele yaya na lobaka boye tala kabamba na succès oyo ba musicien basali na mboka oyo lelo bakoti mabele ekoko batela bango te na lobaka boye mutu abatelaka biso nyonso eza bobele nzambe
Yaya tika kotia tembe lelo nazolobela escroquerie. O escroquer mbongo ya batu zongisa yango. O escroquer eloko moko songolo na bombo na yo na lobi lelo zongisa yango. Po soko zongisi te na ko beta na makofi na yo ko regretter. Numéro na ngeza place wana na se muto nyoso bozana ye problème. Soki na molimo koki yete papa. Soki na kiedi wokoki yete. Nanzoto makofi ezali nako papola na ba inosa ko kamwa. Boniko et comme ni nyango. Escroquerie na ningina parler ngo na quel sens? Na ningina lobabo elite ya pete bebi sibino o siko ezalite ya kanda. Yaya na yemba nanu mwanzembo muke po me manga na réflexion ya makamo na ningina loba. Landa nzembo. Bolingo ya mosika oyo ndo pasi. Wana nzembo bailo kanto ekoti na kati ya mateya na ngai. Po banzemu na bango eza na conseil makasi koleka oya ba bêtise o. Tozo benga soi-disant musique chrétienne. Bolingo ya mosika oyo nde pasi. Ayo lelie. Bolingo ya mosika pasi ye. Singa lokole katana. Posa nazala pene na yo mabanzo nyokoli nzoto. Oyange suki na zembo. Nalela nani ye. Mbamba te escroquerie eyetala munene na ba Congolais. Muninga mobali aluli yo mwasi asepeli na yo na tango ya kala ndenge to banaki kofana na ba quartier moko soki ake mobembo kuna place ake ivi esimbi akobenga baboti na ye bobeta tour na quartier botalelanga eske Mireille azalaka kaka akoyebisa baboti na ye botalelanga eske Nadine na quartier wana aza kaka pamba te atika kabilembo ya kiseriezi deja na kati ya mwana mwasi wana nde lokola ke musika moni vie esimbi alobi ete nabengisa mwana mwasi wana ya ponga na ye tosala makwela tofanda awa na libana mboka. Tala modèle escroquerie. Tala modèle ya déception. Ah, ngana kotia mutu mbeli boko kamwe. Boniko e komini nyango. Lisheke za wapi na kata mutu mike boko kamwe pe na kati yo makambo esili. E bale kauki bambisi ya minene babimi. Soki ya yo mama babala ki na likaku. Yanga mama loyeba pesa ki bangombe. Motema mabe ya ndoki e bangisaka nango mwana popite fima na soko fimba na pasuka soko pasuka okosala eloko te boniko atindi mbongo babalela ye mwasi lokola mwasi ayoki likambo ya poto to pe ya libanda mboka asepeli moma ya sepeli nzoka sana likangu na ye moko azalaka kuna na poto likangu wana lokola nanu azwa mbongo ya kobengisa ye mwasi te alobi te na koprofite na nsima ya mbongo ya mwana mobali Origen mwana quartier na bango mbala moko basali makambo mwasi akomi kuna tangu mwasi akomi ndako babengisaki yasalaki ata 1 mois 2 mois te mwasi achange makanisi tala ye kuna na ndako mususu ndozomona bato ebele lelo bazokufa na batension na bestoma tozoyeba mutu na makolo te mutu nango eza déception oyo ya zwi nga nakanisaki esuki kaka na bafamille normale mais suki na bafamille normalité lelo bana oyo ya biso ya basi oyo baza libana mboka oyo bazwi libana mboka ba comprendre que mibalo toza na bango awa na mboka mikili ya poto baza teti biso na bango ezo simba te ba réfléchir pe bakanisi bien balobi boye awa sikoyo soki na sepeli na mutu moko kuna na mboka na ngai na kosala ndenge mwana mwasi nyonso asalaka ebele lelo bazo regretter
okangela biso ba chance obomela biso cop obomela baninga kopi awa nazo féliciter ba oyo lelo batie ba makoki na bango anje baboyi buzobela ta bango basali ba mariage religieux awa basali ba coutumier awa basali ba civil awa baboyi na bango belle yaya mobali obomela biso cop obomeli ngai cop lelo obomeli bato ebele cop biloko bongo esa kitoko te mwana mwasi abundi alobi ete nasepeli na interne babanda kosala makambo basali makambo pa na makasi ya mwasi lelo mobali akomi na poto yaya quel modèle escroquerie tozala reconnaissant ozalaki a ozosala eloko tozotelengana lelo soki ozuya na mboka bakomi koyamba na valeur mpo na mwana mwasi wana likambo na bandeli yango plusieurs fois pamba te eza likambo deja si na lobi awa bandeko na bino nyonso ya mibali marché eza ya kokufa marché ekufi pamba te ye patiaki motema lokola baza deja a contact na mwana mwasi wana ayebi ete na mikoleko ya mwana mwasi soki nzambe asungi ye pamba te makambo ebele na mokili bato bakomprenaka yango te mwasi aza zoba te mobali mpe aza zoba te moko kati na bino akotala nani na minute aza na état de faiblesse mpo nga nasunga yanga moninga mwasi akokosunga mobali mobali mpe akokosunga mwasi eza likambo ya le contraire te eza makambo ya bolingo yo mpe ntango mobali abimisi mbongo to mpe mwasi abimisi mbongo abengi yo kuna ntango okomi na mboka wana yaya sepelisa ye bovanda très calme pamba te tala biloko bino bosali ekomi lokola sujet ya mabe na kati na biso sujet ya mabe ekoti mwana mwasi nyonso esika aza akomi kobanga azomona baoyo nyonso batikali ndeti baza bescro pamba te majorité biloko nyonso bosali yango wana bobomba video oyo nazoloba be bobomba video oyo mokolonga mpe na kosala makambo ya bongo bobimisa yango bobimisa video oyo mponga mpe kala te likambo wana mpe ekomela ngai mponga mpe kala te baozwa ngai mponga mpe kala te naobala somo likambo bongo nasali yango na balukeli mwana bato ya mwasi bobimisa video oyo bobimisa yango numero eza wana afishe na se mutu nyonso azwi déception nalobaki na kobanda na basaki ya mama bozomona nasombeli madame ni basaki ye aza mosika me nazosombele deja basaki na oyo yango nazosomba libota na nzambe mwana na nzambe moklisto oescroka moninga mbongo oescroka moninga bolingo okwesa moninga na déception mwana mwasi ayine mibali nyonso akoma komona mibali nyonso baza kategori moko mwana mobali akoma koyina basi nyonso akoma komona neti basi nyonso baza ka lolenge moko mwasa malamu aza te papa ozokosama mibali ya malamu baza mibali ya bie bazali nalobaka boye mungala moko afingisisi bangala nyonso elingi koloba te bangala nyonso baza mabe muluba moko afingisisi baluba nyonso elingi koloba te ke baluba baza mabe mukongo moko afingisisi bakongo nyonso elingi koloba te ke bakongo baza mabe yaya ya malamu bazali soki o wana asalaki yo mabe oyo akosala yo mabe te bandeko mibali babengi ngai bandeko basi babengi ngai balobi papa lite ya kanda talela biso makambo oyo tozokende wapi nazalaki na fiancé na ngai makambo artiste comédien oyo asali atiki mwasi kuna ye kobala mwasi mosusu awa mwasi na ngai asilika mobali na ngai asilika alobi akosala esu eloko te eza ndenge na biso eza ndenge na bango biloko ya bongo eza kitoko te biloko ya bongo eza kitoko te lite ya pete bebisi bino osiko eza lite ya kanda nakotelema mpo na koloba oyo nyonso nazomona ezomarshe te oyo nyonso ezokende na tout droit te yaya nga makambo molimo esi na efasa yango na bongo na ngai yaya mwasi
madame limbisanga ndenge nazobimisa basaki na yo na secret nalobaki si déjà na bandi kosombelo biloko moko yaya mwasi pardon s'il te plaît zwa numéro na nga téléphone plus 243 89 78 37 29 soko eza na mobali moko awa na mboka décevoir yo benganga ka na numéro na pesi na okende na famille na bango ka sikoyo nayebi so vérité na okita na famille na bango papa abota ye na okitise mbanga na likofa okamwa mama na ye na papole na kwesi kuna papa na ye na papole na kwesi kuna yaya mobali na aloba bien soit numéro na nga plus 243 89 78 37 29 so moi si moko a décevoir yo otina mbongo akoma kuna na mikila poto alani mibali ne yakala benga ka na numéro na pesi pesanga na adresse na bango adresse à papa na bango adresse à maman na bango ata séparation ezali na okoma tina lipango na bango famille na obete na ba innocent yo mulangi eza pina panza papa bokilo oyo bina pe babokilo bozolia mbongo mukie atali yanze koti yo fo benga batinda code awa matate koti na libala yekola kopesa conseil nga babokilo abuzo babwe na kobimiso michopo na maboko chuk olapi na kobimiso michopo na maboko boni bweko nalobaka boye bato bazosalisa bango maseki bango moko basepeli na maseki wana yaya mwasi ngai yo lite ya kanda ngao na boya kiyuma na bimisi mbongo na nga pia na bali yo ndeko na nga mwasi nayebi te na bimisa munduki ata pistole na okitiso apo opanzani mutu makambo esili nga na sama sekite nga pona tia mutu mbeli na bimisa mutu michopo na banga te na obanga nini moment que yo zo décevoir nga moment que ba déception abo boniko pena lobaka boye Patrick de Panama boyimbo papa na China kuna na Paris ozomona message non pe sa message na clair fisto ba sende international agence assure non pe sa message na sa clair déception to sa biso na biso ba congolais to sa ba na mboka tango toki ko sala bolingo libanda yango ndi ça très important congolais na congolaise ba balani ba boti bana wana tango ba ko sa bomengo ba ko kita ana mboka ba ko ya ko sunga mboka na so kamo likamo makasi lelo mokilese akokufa lelo ba congolais ba bomi mboka okoyoka kaka babota bana mibale bakabwana babota bana misatu bakabwana babota bana moko bakabwana bino bozomo na séparation ngo ekomi lokola lipa na nguba séparation ekomi lokola jouer eloko akosakana batu bazosakana na bango na séparation pena bakisaka boye bolingwa musika eumela pe makasi te pamba te soki eumeli makasi moko place akokweisama yoko yeba te tanke bolingani yaya fongola motema bosala makambo pamba na mwasi na yo bokende sika nyonso bosepeli kokende ezalaka pe bien mpona kokima mutungisa basemeki ya babokilo boke kokwela na kwena bino moko songolo kovanda pe quartier moko to commune moko eza kitoko te pamba te na ndako nokozwa menace makasi okobanda koyeba te menace wana ezowuta wapi po mosala ya basemeki yango wana nazokende na suka yaya mwasi na obendo matoi na obanda na okobenda matoi na baartiste comédien na obanda obenda bino matoi bomoni biloko bosali bobakisi chômage pamba te chômage ebandeki kokenda kosila bobakisi chômage baartiste musicien bobakisi chômage ya makasi pamba te oyo nyonso esalamaki na nkuku lelo ebimi na mpwasa mutu aza l'aise azokende na ye kosala oyo nyonso alingi kosala tika koescroke moninga tika kopesa moninga déception soki olingi ye te tika ye soki osepeli na ye te tika ye
kongola ye mbongo te kosakana na ye te moma yango yo moko na moko esengeli azwa décision atelema aloba ete likambo ndenge na bandi nakomema yango ntina suka yaya ozotala ngai oyo mwasi ya nzoto mikie oyo wana aza na nsima na ye wana afimba boyeli aninga pasuka oyo wana oyo mwa mutu munene oyo alati bilamba kare kare oyo mutu efimba wana oyo nzoto mikie mwana nazomona ya ujana wana oyo mabele telema wana oyo nani bolimbisanga pardon yo oyo oyo wana naoteya nde yo naoteya yo oyo mwa pembe naoteya yo makambo na olobela nde yo tika biloko wana solinga na toyokana te tika biloko ozosala na osepela nango te okochange te okozalaka wana toza en direct na la voix du peuple esika masolo ya kitoko ezali merci na paro mwana moko ya série afilmaka nga kitoko surtout soki ayoki message awa ye mpe kuna na nsima caméra asoloba amen amen papa amen parce que message il faut circuler kati ya mabota na biso toza peuple moko toza bandeko toza famille tokobomanela nini Kongo na ngai Kongo mboka bagogo Kongo nde mboka ya bagogo mboka tala déception nalela Congolais nalela makasi mpona badéception moko nayoka bakata elisheti na mukongo likolo mwasi ya bato mobali ya nyokomi makasi abengisi mwasi na ye kuna libanda yo kuna lokola bobandaki bolingo awa oluki bokende continue yango kuna hôtel ata dépense o muninga asali te bambongo ebele oyo abimisi mpo mwasi na ye akoma kuna bamonana lisusu basepela na bayambana me tala siko makambo oyo oke kosala yokela mbongo ya muninga mawa mbongo ya pasi ndenge mwana mwasi moko mikolo euti koleka leli na telefone ayebisinga alobi papa na ngai papa na travaillé pendant 4 ans papa mbongo ya pasi papa na ngai te ya kanda papa na lobi te mobali na ngazo souffrir kuna na mayanzi na makolo mobali na ngazo la na ba condition ya bien te na bite na bengisa ye toka na bengisi ye mobali na komi awa papa mobali azimi kanda papa toka mobali azimi kanda papa ngala komeloko balokoti na fulu nalo babwalingisi conseil te kolalaka libanda soki ayeboye kotuta ngai nga mpe na otala mobali touti na ye mboka moko nakobenga bambila te nasipote kaka makofi mbongo nyonso ya 4 ans esila na mariage civil esila na mariage coutumier esila na badepense papa tala ngai déception azwi mpona mituna to mpe baquestion benga biso na plus 243 89 78 37 29 soki oyebi famille ya mobali wana to mpo oyebi famille ya mwasi wana kobanga te yo kobimisa eloko te yo kodepanse te nga moko na kosancharge na nyonso kobeta kosokisa komema bahôpital kokota boloko yo kokota te nga moko mutu na kokota wana naza koasire yo ndeko na nga mwasi naza koasire yo nga na tobotami famille moko te toza tate moko te toza mama moko te me nga na ndimi kokotela yo boloko nayebisi yo nakota boloko likolo na yo oya mutu munene oya nzoto mikie oya badéception yaya pardon na sérieux na makambo na oloba na sérieux na yebiso vérité na sérieux na makambo na oloba kotrouve ngo ba black te
soza mobali a décevoir yo bimisi bambongo belé soza moi ça décevoir yo sope boane kuna na mboka lokwa na billet na visa te na kokoma na mboko bosati. Pardon ma chérie, pardon mon amour, pardon mon bébé, mon cœur na supplié yo pardon dalanga na osenga pardon o kuna zo sekanga na télévision ngana ko fingo na désordre likamo na lo be sérieux mais so ngo manquer na fingo pe no lapi na fingo po kamwe ngana ko fingo ba bêtise na télévision boni boy ko no lo makamo za sérieux zo seka na biboye na supplier yo fanya mobile na yo so ba décevoir yo bimise lo côté na ebiso vérité ngamo na mbeli na ya mukie na lichette na bato ba def sanga munduki yo o dépasser le côté non quitte na famille bo kilo na yo na la lisa bango nyoso ba kao na koti pe boloko makambo esili ndesiko yo tikali na poto vivre ndengo lingi ngana obeto lo boloko na opepa banie na wese na boloko a Congo ngamo na concentrer pour na boloko na yo na concentrer boloko na ebiso na concentrer boloko liko na yo na concentrer ngo na ebiso vérité papa maman so tina mbongo ba sombelo lupangu na koti pe na makambo ba famille na bino siko na membre na famille na bino o tina mbongo ba salelo loko mon songolo ba salate ko banga te ke ba sabande ko botami na bango tata moko mama moko ko bange loko te ngamoko na za ko assurer yo o bimise loko te ko tena nga pata $10 $20 na Western te mbongo eza mabete soko tena kozwa mais ko tia pona makambu wana te pona ba encouragement pesa mabete bo encourager nga na quelque chose et a mabete mais na ebisio boye na oboma mutu na famille na yo lelo eza lelo nga na oboma mutu na famille na yo. Merci beaucoup benga kande bo benga na senti da téléphone est vibré benga nga na plus de 143 89 78 37 29 otina mbongo basomba biloko balia mbongo otina mbongo basomba lupango basakana na mbongo otina mbongo bakunda mama basala Pierre Tombal basala te balia mbongo yaya na oke no tumbo lebe mama mano na obwaka mikuwa na famille na bino po bamona ke basoma Pierre Tombal te ebe mama me etelengana pardon libotela nzambe bolimisanga iboniko ekomi nini yango ndeko na bino sana poto asengi document aya Kinshasa esimbi te mo aye ezate alobi te bozwa mbongo bokunda mama bokunda papa bokunda ekitoko botia Pierre Tombal mukolonga na koya na ya kotele sikani bokunda mama na ngai pe na osala matanga na baninga na ngai mais moena kata musala bongo ezate pona na bana yaya pesanga numéro ya tombo na kendo vérifier so na vérifier na moni yango clarté bande ko no ba olapa ngai o no loba yango na ochama na munoko te frère ma sœur so za mutu mo kwa sala mabe bomba mbongo na yo ko dépenser te na sala boloko lelo na sala boloko famille na yo famille na ba ninga ba lelisa yo famille na ba décevoir yo lelo nga na kota boloko makala na oke no pepa nye likola famille na yo o balia yo mbongo likola déception mobali akima yo akima na mbongo pesa nga kaka adresse à famille na ye pesa nga adresse à famille na ye na sala mutu mabelelo oza na conteneur oningo tinda oningo somba lupango oningo sala entreprise moko songolo awa contacter nga na numéro wana awa na la voix du peuple toza sérieux nyonso za nango posa tokosalela ona kimia ngai moko mutu aliboso mutu a sérieux na osalelo na kimia na oli ata $10 te na oli yango poani mbongo na yo mbongo apasi ngana kende oli mbongo na yo ozo souffrir ndeko na ngai na ba malili ya poto na ba moya makasi tala malili soke bandi bino nyoso ba tricot minene ba kingo be sharp na kingo ba maneti mu pepe malili kota yote poso mu pepe koti yo gobela mbongo apasi oye kotinda awa ndeko no ya mobali grand frère na yo bando tina mbongo akoma na basi 4 et c'est ça la kapenza
ozana mawande kona yote azalaka na mwasi moko me bando tina mbongo lupango akoma na basi 4 biloko bongo eza kitoko te o décevoir batu na ba dimension nyonso o décevoir papa na yo o décevoir mama na yo ndeko na ngai condition moko kaka na pesi yeba adresse ya bato basala o mabe yeba ka adresse na bango na sala prière te na le satan na ngebele na prière to kendo sila na makofi na bambeli ya yesika nga na obunda o sepela na bitumba na ngai na kata kabilamba nyonso na tikali nzoto polele nzoto na nga kimobale so ningana mabele so ningana maboko efimbi yaya na okwesa batu bako ti o sepela na ngo tuna yango o komando toni ti suka komando te makasi o mama bote la ngai boniko ekomi nini yango pona mituna tope ba question landa biso na plus 243 89 78 37 à 29 mutu ambongo ebele papa osana mbongo na yo nga na kotia tembete depa na ma Patrick Boyimbo papa na China na bosanité Fisto Basende matende yango ya kitoko nde bandi Fisto Basende agence assir internationale tata pambola yo na bosanité Bibi Chibouk Ledor Kingo Mwambe Kervin Kambaji tata pambola yo kuna na France na bosanité Mbombo Fanny Mbombo mère double na Paris Bachizi mère double de Norvège na bosanité Zoua Arlette Dieu donné mouya na Italie oh Micho Mabala Micho wene tata apambola bino nyonso bolandi biso pe bandeko na biso bazo soutenir biso d'une manière d'une façon o nyonso bazo sala pona biso o balingaka te bakoma na bango etanga mokili mobimba tikete tata apambola bino na pesi bino mbote na kombo ya pasteur Lité ya Kanda. Merci.